Mbote bandeko na ngai bana ne Congo na mokili mobima partout bozali mbote na bino bandeko rubrique na biso ya lelo ezali kindoki na motema mabe yango nde memaka ba ebebisaka ngambo bandeko na ngai kombo ya programme na biso ana ne Congo ANA space NE space Congo avec K KONGO yewana bandeko na ngai nzembo na chelelo ezali nzembo ya tina ezali nzembo eza na Kikongo Lize yaya, mama Lize, mama Liza, mama Lize yaya. Auvo Mama Liza, kolongo kayenda, kaisa kubambula elongo ko. Kaisa kubambula kanda ko. Bandeko kindoki na motema mabe yango ekabula kabatu. Bandeko na ngai na kotiela bino eloko moko ya muke na lingi eloko wana bolanda yango tina na cheli eloko oyo bato musu bakanisi bamboka na bango kaka mutu ezaka na batrouble bamboka ya bato mususu ezaka na batrouble te mais biso pe na Angola parce que nga naza angolais et souvent nga na bimaka na loblaka mingi mboka na ngai na lobelaki likambo ya José Wanduka na moni ba message komi ko yela ngai ebele batu bazali ko finga bazali ko loba n'importe quoi musu akomeli ngai est-ce que soki na Angola bakomi ko bomba étranger zali loi internationale po soki mutu moko aina mikanda ya mboka na bino bo boma ye bandeko ngai naza muto na banga te ponga naza militaire naza nga moko te militaire biso nyonso tozalaka na poto tokendeki service militaire nanga za la claire likambo peut-être 2 ou 3 bakendeki te parce que biso na Angola ezalaki service moko obligatoire ozala professeur ozala directeur ozala nani okoleka liboso na service militaire ba congolais oyo balekaki na Angola lelo ba ya poto bako pesa bino sango wana. Nous avons aussi ba congolais mususu ba kangama na service militaire na Angola ba kimi ti ba iko kwa kubima ona zoloba na kanda parce que nga naza angolais na bomba ka ki angolais na ngate et moi je défends mon pays qui est l'Angola. Donc les likolo ya o nazo koloba mutu abaksa likambo mususu azalite na monite bokomeli ngai ke non est-ce que Rwanda azoboma batu est-ce que ezali loi internationale fallait botuna yango question parce que on peut komela nga vous êtes des Congolais bokomeli ngai parce que na lobela likambo ya José Wanduka. José Wanduka est né au Congo Kinshasa aza né kuna lokola vous vivez dans un pays de désordre boye bakate nani abota mikuna nani azana droit mikanda boye bakate. Chez vous au Congo vous avez des Sénégalais, des Maliens et des Ghanéens qui sont nés là-bas. Bazana mikanda na bango ba voyager na pays na bino. Jamais bo sala yango Sénégalais wana azongi na Congo. Allez, azo voyager sous bobo tolier passeport na aéroport que non dit yo za Sénégalais o ko voyager te. Non. Bo sala yango te. Combien des Angolais au monde faire na Congo à Kendeke Poto avec un passeport congolais? Je vous pose la question, vous répondez à la question. Pour mutu tout nangai que non, est-ce que ceux qui kuna na Angola bino wali ko bomba étranger o bazo voyager na bato? Mais oui. Tout on a droit ko bomba yo pour Angolais zali mboka na biso. Donc ceux qui to kangi yo osali qualification ya mikanda, ça dépend de nous les Angolais.
tokende kosambisa yo tomoni ke non osali falsification mikanda parce que tu es un traître ozana bakambo ya komonte na Angola alors il faut s'infiltrer pour la mikanda ya Angola traître babomaka ye traître babetelaka ye mbunda te bolambeli fufu bopesi non un traître azalaka pandi donc toyebi te baoyo bazoya na Angola basala mikanda ya lokuta bavoyageaka nango to basinfiltre na armée toyebi te donc bato wana il faut kobomaka bango bandeko na ngai na nyonso bokomeli ngai na nyonso bolobeli ngai soki Tshisekedi azali angolais to azala para ba angolais boboma ye parce que vous êtes bête biso na Angola mikolo yo toza kobunda tolingi impela na pouvoir elongwa donc souci ya peuple angolais de kabinda kunene impele alongwa nanu soki tolongoli peuple et tolongoli impela tokofuine naza koyebisa bino yango ezala bato yonita ezala ngai ezala bato soki ya wapi tokofuine donc ba oyo bakozwama bakosentir que nous sommes des angolais ngai nazali na bandeko oyo bapesaki corps et âme babunda mpo na Angola wana donc soki bomoni ke no ozali angolais te et je parle sur l'Angola bokanga minoko na bino makambo ya Angola bokota te botika ngai na loba je parle de l'Angola qui est mon pays nazo parler sur mboka na bino te bopesa nga par exemple sur le Congo te o soki nini soki fuati lingala c'est quoi Lingala c'est quoi? Natchela bino video oyo tangu portugais aye ko sala interview ba upa soki bazo solola na minoko ya buzoba ya bamboka na bino. Natchela bino yango. Comme ça bo répondre ngai parce que bo linga ba répondre bino. Comme bino mona ke lokolo bino zali soki batu moko important. Chegar para Mukondo no Kimbungu Kabusuka onde houve uma grande ataque. Na bandila ona no passegue chegar para Mukondo no Kimbungu Kabusuka onde houve uma grande ataque e foi onde morreu o Maneca Paca e onde morreu o gigante comandante Maneca Paca yeah, o gigante comandante Maneca Paca za congolais atacou-se no Mukondo senhor. Primeiro é no Kimbungu Kabusuka sim prejuízo depois Pantamo. Quando se organizou-se de novo na capela, lá na igreja metodista. Na missão. Lá na missão protestante. Toda feita em tijolo. Pois. Houve um assalto também brutamente, houve um prejuízo do nosso lado. Portanto, também houve disperso da maioria da força. Houve um prejuízo bastante grande, porque nós contámos, de facto, bastantes mortes. Sim, senhor. Por que é que vocês, quando atacavam, soltavam aqueles gritos de upa, upa, upa? Upa veut dire União do Povo Angolano. Dizer, é para encorajar as pessoas, porque nós naquele momento, armamento estávamos fracos, estávamos abaixo. Sim. Então, com coragem de muita gente a gritar, então as pessoas, quer dizer, devem de ter medo, receio de avançar. Com a coragem dos outros estão a gritar, se os outros estão a avançar, eu vou recuar. Logo é uma vergonha em casa. Deixa eu avançar. Olha, e vocês com esse grito também não pensavam meter-nos medo? Não, era só para se encorajarem a vós próprios. Não era para nos meterem medo. Bem, mas nós é que tínhamos medo, ao fim e ao cabo. Vocês também tinham medo? Pois tínhamos. Uma série de vozes ao mesmo tempo. Bon mona gande kona ngai na che vidéo oyo awa batoyo baza ko parler sur les Congo te. Et ces deux noirs que vous voyez là-bas sont des Angolais, ils ne parlent pas lingala. Com a missão católica. Portanto, é como nós também trabalhamos com a Tant que vous voyez lingala forte. Mais vous devez avoir honte. Nós somos irmãos, então são mesmo. Vous savez comparer lingala, c'est comme si lingala est comme important. também onde a tribo Mais ça, nous avons qu'est-ce que nous avons à voir avec les lingala? Faça uma pergunta. Eu também sou católico, mas combati no protestante. não podia ter voz. C'est comme vous avez dit que c'est important pour que le pays moko boye. Allez, vous avez imposé par makambo na pays moko boye. Era a Vous avez le limitação, côté. não podia traduzir. Ce qui vous avez l'autre pour faire face aux Rwandais. Qui ne sont rien. Que ele pode fazer o endereço aos companheiros portugueses. Je parle sur l'Angola, vous avez insulté. Nous parlons sur le peuple Langai, vous avez insulté. Quer por bem como por mal. Va occuper Angola pendant 45 ans. Hein?
Les autres sont pas poubelle. Bangolais. Bana Bangolais. Biso Bangolais, tous à bon côté. Biso Bangolais, il y a les bosses de l'Imabélé. Tu vois la cadence de Mabélé. Après ça, tu as dit que Bambongo. Basi soki nini. Biso Mabélé na peuple nano. Mabélé nano na peuple na biso. Mbongo na basi e yakasima. Não, é mentira. Vocês não fizeram resistência nem Bangongo por quê? Ce que bino moko. Não fizemos a Souvent resistência. que tu parles là sur l'Angola et ça ko soit bino. Tu dis que non. Tive que recuar à rede. Ba oyo to ko soit ko fa faire document ba to fa dire nous allons les tuer. Vous avez aussi mais vous aussi gagner. E o que é que vocês pensaram quando a gente tomou em Bangongo? C'est parce que Banduka bimelo bi vérité. Não ficamos perdidos Mas ali bisa na bino. a guerra, mas tínhamos... Vous allez cacher no Bangolais. Portanto, nessa circunstância, é assim que houve Quand on sengi Bangolais ne surtout oyo ba voiture na passeport congolais. Ba bima wala basu baza combien? Estiveram recuperados. Portanto, todo o homem estava em disperso. Porque a mesma força do Nambango. Mais dis, c'est notre droit. Tokei na payer ba tumsu sute. To envahir ba tuté. To occuper ba tuté. Pela primeira vez na guerra, são To zali selema na mboka na biso. de um avião Pays na biso Angola. Skymaster saltam sobre To décider na ba loi oya biso. Ba loi ya biso oyo to ko kanga kuna na Angola. To zuyo na falsifier document. Vous allez ennemi, kebi ba pinyo te to boma yo. On n'a pas le temps à perdre ko keno ba bologo. Na ko lesi ko na bologo. Bastante medo. Era o primeiro Ba de passo ko lesi yo guta wapi. Tinham-nos descrito que o inimigo era muito aguerrido, que havia lá muitos. Boto ko Alexandre Moko bote. Royaume Congo. Royaume Congo et c'est si là. E era Basi ba kabula yango. Lelo to zali na Angola, Congo, Congo Kinshasa, Korsoki, Congo Brazza, Gabon et kuma mutemna pays na bango. Saltámos, tivemos os indivíduos To lengi nani to sauvegarder nanu ba intérêt ba pays na biso. os tiracos, mas nada de importante. Si le Royaume Congo existait, Pouco tempo Tô depois contando do seu agora, Frei. primeiro lançamento, os paraquedistas são de novo chamados a lelo intervir. oyo to zana besoin ko Desta tala vez, yango te. na Serra da Canda, uma região próxima da fronteira que constitui uma Histoire angolais infiltração Vous e voyez uma les Congolais zona de là-bas? refúgio de guerrilheiros. Vous voyez Lingala parler là-bas, vous voyez les Portugais les Angolais parler Lingala là-bas. Depois de reocupadas algumas povoações e reabertos itinerários por tropa terrestre, apoiada pela aviação. Mais dis, c'est vraiment O bizarre, ataque à Serra hein? da Canda marca, aliás, o aparecimento do helicóptero na guerra, numa altura em que a atividade insurrecional continuava bastante Toloba, intensa, Tolobati. não só na região dos Dempos, Ce qui te parlait, si Bakamabi Angola, Tolobati. Carmona, Negage, Camabatela. Lelo oyo na Angola, nous avons mon Congolais moko boye, Moluba moko boye, Moussoïli moko boye asa koloba. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oh, na mboka na biso, komona ba paya moko boye, baza ko bamiso batanaka ya mboka na biso. Soki to lobi ke non, to mobiliser to na ko boma bango, c'est tout un problème. Bato bakobima oh, to tangisaki bino, to salaki lingala. Yo zoba yo ti parle lingala, mais lingala monza nini? Okri baboyo, oh, Tshisekedi eza kingali, mais tuez-lui. Hein? Bon, moni, Tshisekedi eza congolais, eza angolais. Bon, il n'est pas de votre pays. Tuez le monsieur. C'est parce que vous êtes bête, vous gagnez à gouverner bino. Biso tous un souci, bah oyo tout ba gouverner la mboka na biso sur l'étranger, to le kabango. C'est ça. Bah vous allez tous juger. To ko kendi na mboka ya poto, tondi mabambongo ba yibaki etika la meba gouverner na ba zong c'est la biso bango, faut la pandi tous ces gens-là. To ko ndi mambongo ekende. Mais ba tuana ba zong c'est la biso bango. C'est notre souci. Bissou, comme on n'a jamais, président angolais a Kendekuna Kourbani que non, les Katangais sont des Angolais. Oh non, les Cap-Verdiens, ceux qui, pendant les Angolais, non, nous les savons, sont les Cap-Verdiens. C'est seulement la langue portugaise, la langue portugaise qui nous unit. C'est tout. Et bah, portugais, bah, en profitant qu'il y a Yango, d'amener tout ce monde-là, bah, mélanger, bah, on a Bissau. Ce qui est histoire Angola, boyebi Angote. Mais demandez aux Angolais, les Bas-Congo. C'est nous qui avons commencé avec la guerre de libération de l'Angola. Oupa, Graï, Efnela. Et puis, Yiba Unita. Hein? Les Cambo Angola est taillé. Ça ne vous regarde pas.
Nous avons la droit qui nous voulons chez nous au pays. Oya ko tosa bebe ko na bisote akokufa. Bandeko oya basi bakendeki ko bala ba mibali bazali ba paya po ba kozba. Mais ngai na liboto na ngai, j'ai dit mes oncles à moi, papa na ba congolaise. Hein? J'avais un frère Mundibu na Luanda, Mayenda, batu Angola ya kala ba yebi Mayenda. Mayenda vivait en Angola avec un passeport congolais. Na defa ba tchele résidence. Qu'est-ce que lui il faisait? Il faisait absolument rien. Asala qui quitte naye tout ça. Asaki un mec instruit. Asaki Mundibu. Que son âme repose en paix, Big Boss. Toujours là. Il avait son passeport congolais. Zéro à l'époque, peut-être, ceux qui nous ont se rappelé. Hein? Asaki na résidence, n'Angola. Il voyageait, il est même venu en Belgique avec son passeport zaïrois. A foutu ticket, a zongi na Angola. A comment qu'il jamais aucun jour, ba botu le passeport parce que na passeport na ye, a qui réside en Angola. Avec son passeport. Mais pourquoi bino bosa l'exception? Boken de l'Angola, o falsifie ba document, o boma bangolais, o sala makambo ya ndenge na ndenge. Au salabakisi, au bimisa bananyo. Hein? Yo kanisi bangolais qui Congo bazolim sabino, mais non, ce ne sont pas bangolais qui Congo. Ce sont les Katangais, les baluba au bazakuna, baza complice nabino. Pour ceux qui biso bangolais ka goto kangi yo zanganga ya kisi, toko beta yo masasi, banguma na yo zaki na wana to beti yango masasi. Babi keko na yo to beti yango masasi, to zui yo blok to kangisi yango to tumbi bino, to zui essence to che yo to tumbi bino sto mobimba bosilaki, to timoni mabele to kundi ba deshe yo kotika ba sande on kotika la to kundi yango. Parce que ezali na mboka na biso. Biso bangolais na Angola kisi ezali. Mais ezali te ke poto sala ba malfaisance na batu. Oke ne pa ya mundundu, oke ndundu na kobongo na yo. Okoma poso mwindu, pesa nga 60 millions de kwanza. Faites ça chez vous. Faites ça au Rwandais. Hein? Comme vous êtes supérieur, intelligent. Mais allez chez vous, faites ça au Rwandais. Ba Rwandais, basala bango inférieur na bino bino ba supérieur, basala bango ba nilotique. Mais bozo bango, banguma, kote bango ba kisi comme vous voulez. Faites vos fétiches chez vos pays. Mais pas chez nous en Angola. On est allé pour Canabiso. Peuple Nabiso a zoko fanzala. N'Angola. Donc, comme état qui est Rwanda, nous avons laissé les Santomé, les Cap-Verdiens, tous ces mondes-là. Oh, pourquoi le bilan de na binoté? Mais nous avons parlé de Boyoka. Ceux qui n'ont cessé dans Boka Nabino, n'a qu'à répéter les mêmes messages en portugais. Nous devons tuer les étrangers qui ne sont pas angolais, qui viennent commettre des crimes chez nous au pays. Je dirais ça en portugais. Et comme il y a un moment, tu mobiliser le peuple Nabiso de comprendre que non, bah, oyo basé ko causer trouble dans Boka Nabiso, faut que bon bango, on n'a pas le temps, à ko kanga bango, tu t'as bango en prison et que ça va dépenser mususu. Yo besoin ki yo, ok, obomaki mutu pour que na moto. Ce que tout ça la yonini. Pour la sécurité na bino, to tuba mbuna to beta ki mozonga na paye na yo. Obomaki obomi batu ya biso. To ko pendre bino. Naza clair. Nazo parler c'est la justice. Soko moni na poto, o lingi nga soute o leki. Tu n'es pas obligé de me saluer ou de bavarder avec moi. Tu n'es pas obligé. Bah, métier autre, ça, il a poto, et ça, il a métier normal parce que nous sommes à l'étranger. Étant africain, on a ami à n'importe qui. Et amitié, ça a de bonne foi. Avec l'État, vous allez vous comprendre. Ok, bah, valé na moninga, au commissaire de Konayo. Nous avons des amis ivoiriens, des amis congolais, des amis belges. Hein? Mais pourquoi quand tu vas parler sur l'Angola, vous voyagez, vous vous levez,
bokomi koloba mabe to laksaki bino fioto sikoyo lingala yango ekende na bino wapi. Pourquoi lingala s'est manifesté te ebimisa rwandais des petits pama ba rwandais bazo commander bino na mboka na bino. L'Angola nous appartient. Ata obimiote na Angola babenga bino langa, nous acceptons ça. Ce qu'il y a bien le problème ça nini. Biso ça biso langa na mboka na biso. Ça ne vous concerne pas. État les bino pate. Ce que passe na bino nini. Comme on nous appelle langa, nous allons rester avec notre langue. Comme on vous appelle des blancs, des esclaves de Tuti, restez chez vous. Où est le mal? Ma beza wapi. Ngai ba oncle na ngai basi na bango, basa ba congolaise. Nazana oncle na ngamo kutu que son âme repose en paix. Moi si na ye ndako bota banda, azaki congolaise. Azana passeport na yaza résidente na Angola. Donc passeport na ye congolais va voyager na ngo. Résidente na Angola. Na bana ya bota. Basa na Angola. Soko bino exception c'est nini? Wanduka abota mikuna. Loko la pays ali contrôler te pour faire un désordre. Akende kite aibi. Asali demande comme tout être humain, asa nekuna apesi. D'ailleurs, Moutosala qui interview s'est posé des questions. Oh, qui angolais on a poto. Donc, il ne savait même pas que Wanduka Azaki angolais. Mais il a bien dit. Il a toujours dit que je suis Muzombo. Si vous avez un poto, tout ça est ma bé. Parce qu'il a dit qu'il est Muzombo. Yoki yango, bozomone yango. Et vous vous levez pour défendre votre mec qui non, il avait raison. Ils avaient raison de faire ça parce qu'il était Muzombo. Et l'autre qui dit que non, ça fait 20 ans. Mais ngai moko exemple na ngai natali ko na fille moko ya mongo ngai awa na poto na pièce ko exemple o ya ngai parce que ya wanduka bolongoli exemple wana nazali ko na fille moko ya mongo histoire oyo na garder yango mingi je n'ai jamais raconté ça fille wana avandi na ndako na ngai 2 ans et demi. Awa na poto ngai nazo rand ba boîte azalaki nanga ba business nazo sala nazo ke ba Corée du Sud kokotsa ba kiti na Angleterre awa tout le monde le sait oyo ya ko couvrir ba kiti ya voiture en cuir tout le monde le sait nazalaki na ye akomi na zemi komi munene. Mutuso mona kiango. Ndeko na ye ya mwasi ya yeme yo ngo bota na muzombo oyo. Et comment qui condition grave. Dieu merci. Na comment qui na niveau que à cette époque, le kola munoko lobaka, faut que no peut-être que faut bambongo bano la zemi wana. Mira yesa yo noko na ye ona solo makambo yo yibi yango te ona solo bela to mwana na yo ya mwasi ya liboso ona solo ayebi yango te ezebio ona solo bela yo yibi yango te est-ce que même ça ngabatu nini lingeli yanga yi ki muzombo te yo bota na muzombo. Il faut richesse et pesa mai pa ya mongo parce que mongo alinga bota na muzombo. Mais mutu oyo bazo boko le labino ye ndenge bino bokoke boko la ete azumi na misu ya batu alata kitoko mobali niso comme lula ye parce que muzombo asa ko prendre soin na ye nana yebi yango te tika lelo na yebisa bino yango. Na boy ko tanga kombo na ye mais ndenga so ba bino boyebi yango
mwana mwasi wana ntango nazobima na ye bozalaki kolula ye te natuna bino bomonaki te valera mobali oyo abi kovanda na mwasi bomonaki yango te me ngambo ezalaki nini bazombolo tuko bazala toujours logique ndeko mwasi bapara baza na kisasa baza mosika likambo te bota nano bota bongo bakoma mikanda basala makambo nyonso tu oza d'accord opre oza d'accord na yango batunaki nini olingi basala lisusu o te naluka bafamille na ngai oyo bakozwa mikanda ok sala manevre yango bapesaki bagaranti balobi faire comprendre yo ke bakoprendre soin na yo nakomaki mimi na niveau ke no écoute poko ozala na kobanga mingi te tala bambongo oyo bana kotina pa bapara na yo mbongo yango simbaka yango yo moko comme ça omona ke bako négliger yo te bako prendre soin na yo parce que je suis un homme responsable nana yebi yango te na Angleterre awo ngena zali responsable nana yebi yango te mwasi nini awo na Angleterre abimaki na ngai azalaki na esengo te nani wana atombola musapi na ye alobaki no mutu oyo aza irresponsable opesa bango obongisa bango suka nango muzombo il faut fortune yo oza nango bango bazwa yango mais naza na fortune te na travaille pendant 27 ans que je travaille moi na poto boyebi yango te est-ce que mbongo oyo musala yango ebongisaka mutu to ezali mpo bolia oprendre soin ya famille ebota na yo. Il y a des gens même qui disent que non, abotaka te. Bamakamsu to nika dévoiler yango te. Hein? Bolingi le na tanga no basi musu bazana bagisa bazana bala na oyo ngai, bazana mabala. Bolingi na tanga mino yango. Hein? Lelo na loba yango. Parce que tu vois na calme to so loba te. Hein? Akomona ngai ko mwana za boye toujours na soka ngono ba pesa kai. Amuna ka fela ke muzombo te, ke muzombo oyo aza différent. Oza congolais te. Na mobile oza congolais non? Est-ce que ya mwana ba pesa te? Bino na bino ngosala yango. Ngambo nini muzombo amema mabe nini biso tosala na Congo wana tozoko bonga batu te touta kangola te ke no tokende na Congo to ko voyager tosala biso yango te na Congo tozoko bonga batu te ke no toyiba bloc ya Congo tokende na Angola tosala na biso yango te na Congo tozalaki soko sali mukabe muke bakangi yo babeti yo poza angolais au futi amandi mutaki na tort a comme na raison nana yebi yango te c'est a fait que tebe bimsaka na biso te ba parana biso biso ngini no soko ke classe osilisi ozongi na ndako biloko ya batu bosimbaka te libota nini bazalaki bazombo ba voisin baye bakiteke o baza bazombo na tuni question ngo lelo kuna na Congo Congolo nini afanda kike ndako na bango zalaki voisin bazombo e baye bakiteke ba voisin o baza bazombo banani bino nyoso boye baki yango soki boye kino na libote na baza bazombo au fur et à mesure baso na quartier wana quartier mabako yeba ke no na ndako wana bazalaka bazombo. C'était comme ça. Bino ba mususu tuyeba ikolo na bino te. Hein? Na mona ka tedi mona sala ba programme wana. À plusieurs reprises, à maintes reprises, à ça qu'on racontait sur l'Angola.
Et aujourd'hui, j'ai compris que non, Azara de Mungala. Moi, j'ai cru que tu as mon Congo. Donc, Azara de Mungala. Ce que je te dis, mon là, à mon avis, que nos Congolais sont supérieurs, il fallait voyager à partir de Mbokanaye. Oya tinda ki ye, le problème de supérieur, oya tinda ki no quelques matériels n'angola nani. Question nga wana. To oya tinda kabino ba Congolais, boko matériel n'angola nani ya tinda kabino. Et ça li nature nabino, bon ça li de mauvais cœur, ça li nature nabino. Pourquoi si vous avez vérité en haut, vous vous fâchez? C'est quoi alors? Vous voulez faire peur à qui? Aux Angolais? Te Congolais, bo vanda, bo kanga mino konabino, bo tika makelele, bo ko faire peur na Angolais te. Biso ba Congo ya Angola, toza mitema malamu. Ba Angolais wa bimakite, nano ba yebi vraie histoire ya biso te. Oyo to mona ki na Congo Kinshasa ba yebi ya onano te. To lingi sikoyo, vraie histoire, et comme on a mis tout Angolais ni surtout, ba comprendre yango. Valeur ya mutu, il faut yomoko mi pesa. Les Rwandais sont respectés. Pour na oyo bazali ko sala na Congo, bazali ko respecter bango. Bien que ezali mboka na bango te, bon, ezali mboka na bango parce que président Milo dit que non, sont des Congolais. Là, ça vous regarde parce que ça n'a rien à voir avec les Angolais. Mais na biso na Angola, Angola oya biso. Lingala na Angola ezalakate. Na Angola oya biso. Il n'y a pas de baluba. Na Angola oya biso, il n'y a pas de katangé. Na Angola oya biso, il n'y a pas de Zambiens. Angola, ezali Congo ya toté la terre. Angola, c'est l'Angola. Ça faisait partie à Congo ya toté là, mais Mundele a ça à Kabola yango. Donc, bon, gardez dans l'histoire de Congo ya toté. Nous allons voir ça après. Na minute yo, totana likambo ya Angola. Ba étranger, oyo bazo en Angola, tolingi ko sentir bango te, ba ya ko sala biso ba désordre na Angola te, to ko finir na bango. Na moment oyo tozana litimoko. Tout le monde a un plan à pouvoir. Et tous ces gens-là, qui fait partie à un peu là, Bambong na bango ba kendeki, toko préféré mbongo wane tikala. Mais to senga na ba gouvernement wana bango ba son se batwana na Angola parce que Mundela va la content. Azaka yo ekeko ya mutation ça yo atikali na fortune. Ils vont ba négociation mais laïté et c'est ça qu'ils vont faire. Yango souci na biso. Alors ba fourmi oya mike bozo kota toza ko senga na peuple angolais ne surtout asa conscient. Aéroport na biso ezali plein de katangé. Il faut to